Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, ici que nous sommes allés, tout le monde a tango. Qui n'a pensé, moko n'a pas rendu, singele to kabula, ndenge to mesana ko kabula. Merci parce que vidéo à liboso elekaki bandeko vele babengaki bapambolaki nzambe balobi mama ana batambo soki ezozala vraiment mingi ezosunga. Merci na bandeko babengaki kolo apambola bino na moke oyo nzambe azopesa tozoluka mpenza te kobomba yango mpona biso moko tozolinga topartage yango mpona lokumu na yesu. naye na bapesa ndeko moko makasi na ntango oyo bien-aimé bible ezosenga biso prier sans cesse, esengeli tobondelaka ntango nyonso mpo ete bible elobi monguna aza korode otutu autour ya baoyo bazali comprendre te otutu autour na bato oyo baza komilengela te mpona koyeba kodétruire bafamille mpona koya kokota na bafamille kotia désordre. yango esengeli na biso tomilengela malamu bien-aimé tozala vraiment debout ya kotelema mpona koyeba kobunda na monguna mpona koyeba mpenza kobatela mabota. esengeli na biso totelema surtout biso bamama atuka tobeka kozala vraiment distrait te bamama toleka kotelema vraiment na nguya molimo mosantu nzambe apesa biso makasi apesa biso mayele. nayebi ete na bamboka oyo tozali misala ezali, nayebi ete na bamboka oyo tozali en tout cas fatigue ezalaka, mais eloko moko na kosenga na bamama la bible dit la chair est faible mais l'esprit soit disposé. ntango nyonso molimo na biso esengeli ezalaka disposé tolukaka elongi na nzambe mpona koyeba kobota bana kobomba bana mpona koyeba kobomba bandako mpona koyeba kobomba vie mpona koyeba kobongisa mpona retour ya époux mpona koyeba komibongisa vraiment mpona enlèvement. bien aimé laisse-moi te dire enlèvement eza réel, enlèvement eza réel. esengeli na biso tomilengela kolo akozanga te kopambola biso. yo moto ozoloba olembi, yo moto ozoloba kokokoka lisusu kotelema te, yo moto ozoloba ke baproblème eleki mama sola basali na nzambe eleki bazali na nzambe basalaki bazongaki. bien aimé na biso bima na distraction wana. donc tokomi na temps d'histoire ndeko ya mwasi ndeko ya mobali temps ekomi vraiment mabe koluka te okota na badistraction balobaki basalaki le salut individuel. bien aimé na bondeli oyo na butu lelo na bolingo ya nzambe na bondeli naki kotelemisa motu moko alembaki motu moko akomaki fatigue motu moko oyo amonaki ki akomi na suka alingi lisusu te alobi en tout cas ngai nafandi na ndako na kosambela na ndako. eza mabe te kosambela na ndako mpo nzambe aza partout. nzambe tolobi te ke aza kaka na kati ya baeglise, mais la bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à son nom il est là. gloire à Dieu. bien aimé totikala kaka na bafutilité te basalaki bazongaki totikala kaka na bafutilité te ntango toyaka na kati église ntango toyaka koluka nzambe basali na nzambe bazoteya bazokommunike biso pensa nzambe eza po ete biso tozwa yango totiango na misala ekweya na mabele malamu. bien aimé na mabele oyo eza na banzube te oyo eza na mabanga te oyo eza etufe te mpo lobi ebota mbuma. mais lelo tokomi komona nini na baeglise tozoya église mais vie ezochange te tozoya église tozotikala kaka toujours na vie moko tozoya église nyonso to bakoteya soko moto abimi libanda meme otuni ndeko lelo bateyaki ni meme te mapamba ndeko asaisir yango te parce que ndeko azalaki kati na distraction lembo osala nzambe azoteya ndeko aza na distraction ya kotela ndeko alataki nini ndeko aye na nani aye boye mpona nini aye retard mpona nini alati sapato ya nini alati elamba nini. bien aimé wana tokobenga yango banzambe étranger tokomokotisa banzambe étranger na kati ya lieu sien. bien aimé toyaka na église mpona koyoka maloba na nzambe toyaka na église mpo tokola église eza famille place tosanganaka tokomi bomoko. bible elobi esika bato mibale misato basangani na nkombo ya yesu yesu aza kati na bango kosangana na chair te. bien aimé ntango bible ezolobela esika mibale misato basangani nzambe aza kati na bango eza kati na molimo tosangani nde tokomi moto moko. je me rappelle la bible dit bana Israël ntango nyonso to babandaki kokotisa badie étranger na bomoi na bango ntango nyonso bazalaki na distraction nzambe abandaki kolivre bango ntango nyonso to epa banguna ntango nyonso bakokende guerre so baza na distraction baza na banzambe étranger bazokomprendre eloko nini oyo nzambe alingi mpona bango te bazotala banzambe mosusu. bible elobi na biso ke Dieu est Dieu jaloux basangisaka nzambe ya bomoi nzambe alola na banzambe mosusu te. tokotanga makomi na 1 Samuel
7, verset 1, la Bible dit, Samuel dit à toute la famille d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez au Seigneur Yahweh, supprimez du milieu de vous des dieux étrangers et le estat. Décidez-vous pour le Seigneur Yahweh et servez-le lui seul. Alors il vous délivrera de la main des Philistins. Bible ezotalisa biso lolenge Samuel abande koyesa bana ya Israel ke soki bolingi nzambe alongisa bino liboso na bafilipsien esengeli bolongola banzambe étranger kati na bino, esengeli bokabwana na nzambe ya Estat, esengeli bokabwana na nzambe Bal. Bana Israël tango nyonso bandaki kobunga, tango nyonso to bandaki kotala banzambe oyo ya mokili oyo nzambe ya lola azalaki tango nyonso na kanda likolo na bango, nzamba bandaki kolivre bango na maboko ya bayini na bango. Bien aimé, lelo oyo tozomona bien aimé na mukanda na nzambe ezotelesa biso esengeli tosalela kaka nzambe moko oyo ya Yesu Masiya. Ye nde nzambe oyo ya bomoi, ye nde nzambe oyo ya suka te, ye nde nzambe oyo akufaki mpo na biso, akendaki na age ya 33 ans, andimaki kokufa kozwa soni na biso, andimaki kozwa pasi na biso, akendi nango na ekulusu mpo ete biso tozwa kimia, mpo ete biso tozala lelo ba oyo toza lelo a cause ya œuvre de la croix au Jésus-Christ andimaki kosala mpo na biso. Lelo tozomona bafilipsien eza nini bien aimé, bafilipsien eza bazingazinga ya baproblème, bazingazinga ya baniongo, bazingazinga ya mikumba oyo ezokanga biso lelo mpo epusa biso na présence ya nzambe te. Laisse-moi te dire, tango mutu aza na baproblème, tango mutu aza na mikumba, tango mutu azolela, tango mutu eza bien te, moyen mutu akende koluka nzambe eza te. Tango mutu aza na distraction, moyen mutu akende koluka nzambe aza te. Bien aimé, tobwaka banzambe étranger, tobwaka banzambe étranger, tokabwana na banzambe étranger. Eloko nini oyo yo ozwango comme idole otiango na place ya nzambe, yango nde ekoma nzambe na yo. Bien aimé, distraction nini oyo yo otiango liboso ya nzambe, yo mutu ozangaka te feti, toboyi te. Bien aimé, bafeti eza mabe te. Chaque samedi oza na feti, chaque samedi bien aimé oza na feti, tant koluka nzambe eza te. Di lundi au vendredi osalaka, soki ekomi samedi fete okozonga na ndako fatigué, dimanche moyo koluka nzambe eza te. Bien aimé, Bible lobi na biso ezoconseille biso prier sans cesse. Ezala oza na mosala, ezala oza na nzela, ezala oza wapi, partout oyo ozali, même na kati ya motema no bien aimé, esengeli kotatolaka Yesu Masiya aza mokonzi, esengeli kotia nzambe na première position ya baproblème na biso, na barendez-vous na biso, na baprojet na biso, esengeli totia nzambe liboso po ete Yesu Masiya nde andimaki kokufa mpo na yo. Bien aimé, Yesu Masiya nde alobaki ke nakei apromete yo na kotika yo orphelin te, na kotindela bino molimo oyo ekoya kosunga bino. Lelo molimo wa nzambe oyo eya oyo ejustifia biso, oyo lelo biso pe ba oyo totelemi na nguya ya molimo mosantu nde tokomo tatola pe tokomi kondima pe tokomi kosalela Yesu lelo. Eza molimo oyo Yesu Masiya alobaki akotindela biso. Bien aimé, molimo wana eza promis na mutu nyonso tu. Mutu nyonso tu ayambi Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi, aza na ngolu ya kozwa molimo mosantu kati na ye. Molimo mosantu bien aimé oyo avandi kati na yo, esengeli konourrir ye. Molimo mosantu oyo avandi kati na yo, okonourrir ye na ndenge nini bien aimé, na kotanga parole. Bible lobi cette parole elle s'éloigne te na kati ya monoko na bino, bo méditer yango jour et nuit na kati na liloba na nzambe nyonso to efandi na kati. Bien aimé, na kati na liloba na nzambe mayele ozoluka, ba solution ba problème ozoluka, mituna bien aimé ozoke kotuna na songolo pakala, réponse nango eza na kati ya Bible. Soki lelo oza connecté, oza branché na nzela na molimo mosantu, aza capable ya ko révéler pamba te. La Bible dit invoque-moi, 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 je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Oyo nano yoka même pas papa na yo te, oyo nano yoka même pas maman na yo te, oyo nano yoka même ata pa
bayaya to leki te to na bakulu to ba botami liboso na yo te kaka nzambe nde moto aza na ngolu ye nde moto ayebi génération ya génération na biso ye nde moto ayebi ata bakoko ya bakoko na biso oyo nonu biso tobotamaki te baalliance oyo bango basalaki baalliance oyo bango bakangaki balien oyo bango bakanga lelo ekoma konyonga biso mino eza kosuwa lelo a cause ya balien ya bakoko oyo basalaki bien aimé tobimisa badie étranger tobimisa badie étranger parmi biso po ete yesu alibere biso na maboka bafilipsien oyo baza kobundisa biso bafilipsien oyo baza kotungisa biso oyo baza konyonga biso oyo baza kolinga te vie changer vie toujours le même libala te tozobota na ndako ya baparent papa na yo abotaki na ndako ya parent mama na yo abotaki yo na ndako ya baparent yo mpo ozobotaka na ndako ya baparent kimia eza te mama no na libala azalaki na kimia te yo mpe na libala oza na kimia te mama na yo azalaki divorcé yo mpo bali lelo komi divorcé bien aimé eza bafilipsien oyo bakangi biso oyo biso tondimelaki banzamba bale oyo lobi tosalelaki banzamba stat oyo lobi akotaki kati ya bomoi na biso bakonzaki ntango oyambi yesu masiya bien aimé esengeli okabwana mwa sametone moto azoya na église azokama te ya maloba na nzambe molimo mosantu azokita azoreagir yo ozotikala toujours le même ozotikala kaka na kindoki otikali kaka na kofinga na kotonga na kindumba na koswana oza na de identité na église bayebi yo mama kingandi libanda bayebi yo sœur kingandi na église bayebi yo na identité mosusu na libanda bayebi yo na identité mosusu bien aimé les badie étranger bible lelo na butu lelo bien aimé tozam 1h18 Nanzela na molimo mosantu les hommes a parlé de la part de Jésus-Christ. Soko talinga na miso bomoto bien aimé. Okolobake na yebi ye azalaki boye azongisaki boye asalaki boye. Lelo na ye lui étant que servante de Dieu. Lelo na ye lui étant qu'envoyé de Dieu. Na butu lelo bien aimé après méditation nanga. Nzamba ye bisinga lobi na kabola na moto moko bima na badie étranger nzamba. Yo loti ozo sambela. Osambela ka nano reno santé. Bando yamba yesu na bomo ina yo. Bando kota vie église. Ozo même pas de délivrance. Mais bien aimé yo pe lelo telemi okomi ko sali la nzambe. Maboko nuka na mitwa bana bato. Maboko nuka na mitwa basali na ya bandimi maboko nuka kana mibabasale bandimi yo mokoza na mikumba na yo. La Bible dit l'homme donne ce qu'on a. Bien aimé, vie à délivrance eza vie moko oyo eza kopesa biso clé poto kota na bokonzi likolo esengeli même basali na nzambe baza na droit ya délivrance. Bible lobi délivrance eza processus. Yo yamba yesu oyembelaka nzambe oza chante oyamba yesu oza protocole oyamba yesu oza soki nani je sais pas o mama diacre o soki nani na yebite grade ni nangolu nzamba sali ozala bien aimé bando yamba yesu oza délivré te bando yamba yesu na ozo salela nzambe na ba die étranger. La Bible dit Dieu est Dieu jaloux. Nzambe aza jaloux, aza nzambe oyo alingaka te kokabola gloire na ye na mutu nyonso tu. Soko moni vie ezo simba te lelo, soko moni musala ezo tambola te, oza ko s'épanouir te bien aimé par rapport à banzambe oyo bavandi kati na yo. Par rapport à banzambe oyo baza ko demeri kati no baza ko empêcher Saint-Esprit azwa contrôle ya vie na yo. Et si ko sambela ka bien aimé na yebite na mboka nini ozo landanga na tango na mboka nini oyo ko landanga mosai na nzambe na zo lobelo na tango bien aimé luka délivrance luka basai na nzambe ba délivrer yo. Sala kir dame luka délivrance oyebite porte na yo ya bomo ino ekangami na niveau nini. Porte ya bomo ina yo bien aimé ekofungwama na niveau nini. Bien aimé to luka nzambe to bimisa ba die étranger Samuel ayebisi bana Israël soki bolingi bozala délivrer dozala délivrer na maboko ba Philipsien sengeli bokabwana na banzambe yo misunu etalaka kaka ba sapato misunu etalaka kaka bilamba misunu etalaka kaka ba saki yo koma ko adorer biloko ya mokili. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Yo ozotala na lata bona zonga be nzoto oyo ba latisa yango bien-aimé ba kota na sa mabele. Ba yemba bango na banzembo bien-aimé ba kota na sa mabele.
na minute onga na tozo solo la siko bien aimé tozo partager liloba na nzambe to ebité baza na salle d'attente nini pour na mondo tozali toza kaka na 2 salles d'attente. Toza na lieu du repos na lieu du tourment. Soki yo salelaki nzambe te, soki yo salandaki kokumisa basaki, yo bandaki ko adorer basapatu, yo bandaki ko adorer babilamba, yo bandaki ko adorer biloko ya mokili oyo mokolo kokufa bien aimé okokende na lieu du tourment na salle d'attente à lieu du tourment. Yo pe osalelaki nzambe, ozalaki embauché pa nzambe, ozalaki na CDD au contrat 3 mois, au contrat 2 mois, na ebité na niveau nini osalelaka nzambe, na ebité na niveau nini otika Saint-Esprit a possédé bon moi na yo. Yo pe soko kufi lobi okokeni na salle d'attente na yo bien-aimé, ya lieu du repos. Jésus-Christ revient bientôt. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. N'est ko la musa mutu moko alala ki na pokwa na lo bien-aimé. Le temps est mauvais, le temps est mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Réveillez-nous, réveillez-nous. Ba mama totelema, ba mama totelema, ba mama totelema. Épouse, réveille-toi. Retour ya époux et commis peiné. Akuta biso na ba mwinda ya kupela, akuta biso na ba mwinda ya kupela, akuta biso na ba mwinda kupela. To bimisa ba die étranger na kati na biso. Yo oyo ti lelo zolanda banganga kisi nganga zane lokote ya kupesa yo bien-aimé. Yo ti na tango zakaka ko croire na ba singa loketo, lobi biso pe to lataki ba singa loketo bien-aimé, lelo to suki wapi. Yo oyo ti lelo ozokende pa banganga bapesa ko ba mai ba matiti yo sukolaka banzoto bien-aimé za chance te za malédiction. Ozokende kokanga bomo ina yo bien-aimé, lobi to sukolaki ba matiti, lobi to kangaki banzoto bien-aimé, lelo to za wapi biloko wana nyonso to yo sala. Yebisanga ndeko nanga mwasi na nzela molimo mosantu oyo ozolandanga na butu na lelo, oyo ozolandanga bien-aimé na lobata na butu na lelo na tongo na lelo poto komi déjà 1h24 ndenge naza ko solola na yo bien-aimé. Na nyonso to yo sali okoti lelo na église, okomi diacre, okoti lelo na église, okomi pasteur, okoti lelo na église, okomi ancien, okoti lelo na église, mama diagonese, o responsable ba mama, o soki nani yo zali bien-aimé, o renoncer non na misala satana te, aux délivrance te. Ozo mélanger nzambe na banzambe étranger. Yango moyo mona loboko nzambe na bomo na yo ezate. Esengeli okabwana na badi étranger. Nzamba eko beta porte ya mutu moko ya motema mutu moko lelo. Samuel azo yebisa na bana Israël bokabwana na banzambe étranger. Soki boningi yo bongo na loboko nzambe na maboko na bino, nzamba longola bino na bowumbu bokoti pa ba Philippiens. Esengeli bokabwana na badi étranger. C'est pour cela on dit non, non à idolâtrie, non, non à Satan, oui à Jésus. Oyo nyonso te za na mokili ozo glorifier nzambe te bien-aimé. C'est la convoitise. C'est la convoitise. Ekoleka bien-aimé. Jésus-Christ akotikalaka koleka mokolo moko te, la parole de Dieu. Reste libéra libéla. Que le Seigneur vous bénisse. Bopambola manakombo na Yesu bien-aimé. Ceux qui t'ont ça ba démarche au nyon sokoyo pour na koyeba sabino quelque chose bien-aimé, ezaka pour na ko se fortifier. Eza pour na ko se fortifier, pour na ko zoma kasi pour na ko temisa bandeko balembi. Lelo to komo mona ona ba Facebook na ba réseaux sociaux, pasteur Kinganda Salibo, pasteur Kinganda Salibo, pasteur Kinganda Salibo, même la Bible lobi bien-aimé, Nathan souka même Eli bakoza la séduit. Diable a telemi si mopanga ne aboyi kokota li felo ye moko. Laisse-moi t'informer bien-aimé, li felo nzamba sala ki ongo pona ngai na yote, asala ki ongo pona satana na ba ange na ye, satana na ba sali na ye. Saint-Esprit azolela, Saint-Esprit atondi na tristesse. Azolinga sala na banzoto ebele. Azolinga fanda comme a demeurer comme la Bible dit nzoto na biso bato za temple wa Saint-Esprit. Mais misala na biso bato eza ko triste ye moyen à se manifester ezati. To bongola mitema bien-aimé. Toza na kati na l'église ebele, to bongola makolo mitema to bongola ti bien-aimé. Repentez-vous. Repentez-vous, repentez-vous, le royaume des cieux est proche.
oyo nyonso tazolanda nga na ntango ndeko repentez-vous tosalela nzambe na bosolo na bomoko yesu masiya alingi biso kotika kolo apambola biso tobondeli na kombo na yesu. Merci papa na pamboli opo toza nzambe tika ete ndeko moko nkolo akoyeba kolanda nga na pokwa na lelo na butu na lelo na ntongo na lelo yesu liloba ekota kati na ye esala misala nzambe oyo opesaki nga nkolo nakangi yango mpo na nga tie moko te nzambe nakaboli yango na bandeko tika ete ekweya na mabele malamu ekweya na mabele malamu na mitema oyo eza pure na mitema oyo eza sembo po ete ebotamboma yesu lokumu ezonga epai na yo mokonzi na lola tokutani à la prochaine opération tobongisa. Que le Seigneur nous bénisse. Merci.